via Caillou, via Caillou, maman François Telenga Maloso, na soso, voilà, loso na soso. Donc nous allons en voiture pendant que nous sommes là parce que dans l'après-midi, nous sommes en retard. Si on a le barnel, il y a un ndaku, nous sommes en retard. Et on a Nazuka Biloko, nous sommes en voiture, mbangu. Na komi déjà na musala, voilà, na komi déjà na musala, mais na gari na parking. Na zoli na ngai après na mbela moi café. Voilà. Mais na ngai quand même partager le murunayo, bien aimé le Seigneur. Dieu est bon. Bien aimé nzamba za malamu mingi. Bien aimé nzamba ko bongo la vie na yo. Vie na yo komi lengi. Vie na yo komi via kimia. Bien aimé alongoli yo ba souci, alongoli yo ba problème. Yango na yo verset moko na Philippiens 2:13 et le binini. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Bien aimé, ce que vous allez dans Zambé, yemo ako produire, bien aimé, makambo bien, le vouloir. Bien aimé, pour nous la makambo bien, et le faire. Bien aimé, pour nous la makambo bien. Bien aimé, poser la makamalamu. Bien aimé, nzama ko produire en katinayo. Pambate ozala naye. Bien aimé d'aller Seigneur, mais ce que vous avez musika na nzambe. Satan ande ako tindo makambo mabe. Yozo kanzo sala makambo malamu, nzozo sala makambo mabe, et kozana ba problème ba vie na yo, na santé na yo. N'entourage na yo na makambo belé mais soko za na nzambe akolukolo pe na bato bien bato mabe yema amando ko sélectionner alors sélectionner na chaque loko ko sala même entourage na yo même na milieu na yo yema ko sélectionner bien aimé d'aller Seigneur mais soko za na nzambe te Satan ta pe so bato omona lobi bato ba empoisonner yo lobi bato ba bomi yo lobi ba souci bien aimé makambo belé ba séparation na ba vie na ba couple. Pambate oza musika na nzambe. Dieu est bon. Bien aimé, il est amoureux. Bien aimé, Dieu est bon. A bon sa vie na yo, a bon sa makambu na yo. Bien aimé, tika nzamba pambola yo. Bien aimé, nzamba za bien. Journée ne sala malamu. Banguna no bazala ba marche pe na yo. Tambla na kubanga nzambe ndeko na ngai. Longa kima mokili, kima mokili, kima masumu, kima bato mabe. Bato mabe, bato mbilinga, bakolo mbilinga na vie, ba problème na santé, bato mabe, ba même ko empoisonné yo, jalousie. Mais kamona bato mabe, zana bato malamu, zana Yesu, yenda kotindo bato malamu. Bele mensamba pambola o, nga nazolia mbangu, nazolia mbangu, pona kene musala. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Amen, que Dieu vous bénisse, débloqué, d'ici là. Amen. Allume mon gars. Ouais. Voilà. Alléluia. Nous amen, amen. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Avec la sœur Lisa Benvinda. Yembi n'a débloqué. Hein? Sœur Henriette pas allée. La sœur Lisa. Alléluia. Quelle grâce. La sœur Chelsea. La sœur Henriette. Amen, amen. Bouba, tout y soit pour faire là. Kalaté débloqué. Amen, amen, amen. Frère Georges. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Débloqué. D'ici là. Amen. Allume mon gars. Ouais. Voilà. Alléluia. Nous Amen. Que Dieu vous bénisse. Débloqué. D'ici là. Amen. Allume mon gars. Ouais. Voilà. Alléluia. Nous On va débloquer tout ce qui était bloqué. Amen. Papa yo sélectionner batu basa musala na yo papa to tikira so boko na yo e bandeli pe na tina suka nzambe batela moko na moko nzambe zongisela moko na moko nzambe na musala o futa moko na moko nzambe oyo nde mokunzi ya bakonzi nyonso inspiré biso papa nyonso bokeseni za la musika na biso to za la conduit na molimo na yo papa na kombo na Yesu Kristo bondeli bongo pe tolobi amen. Débloqué. Débloqué célibat, débloqué stérilité.
Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi